Désormais, Banapoto Mokil Mobimba, Fimbu na Fimbu, tu engagé ba reporter, ya ba matanga, ba feti, ba cérémonie nyonso tout mwana poto za na besoin ya kosalisa na Kinshasa, ezo senga filmage, montage ya danger, tozui vraiment ba caméraman moko professionnel, ba monteur moko professionnel, au bengi biso na numéro eza affiché. En tout cas, vous allez décider toutes sortes de manifestations, matanga, fête, anniversaire, il y a moi na Kinshasa, il y a ndeko na Kinshasa, collation, makambu surtout, oyo senga, bo vivre à partir de Kinshasa, contactez toujours Fimbu na numéro affiché, vous allez toujours décider. Thank you very much. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission, votre chaîne que vous aimez préférée tant, qui vous est présentée par Christian Villa Grande Barbie. Chers internautes, aujourd'hui nous avons Ken Piana, Ken Piana. Bonjour Ken Piana. Bonjour Christian V, bonjour Naba Ndekunyo, surtout Balanda Biso. Donc na pesi bango vraiment bambo tebele na bi ke monde entier Zolanda Biso. Basé Pauline Lumumba, venanga Jimmy Belaou. Venanga Louison Ombata na Cape Town. Donc Ibatu Baza vraiment ebele. Merci na yope Christian V. Ndenge oye quand même Mikolukanga. Donc ça a plaisir à makasi. Talaka lelo vraiment le 24 avril jour Papa Wemba Kufa, Papa Wemba Tika Biso, te boulaka ngoka ka ba imu ya mois d'avril. Mais et comme la biso ba réalité, ça vraiment pas si trop. Merci Ken Piana, chers internautes, beaucoup kamoate, balobi balela mutu, et donc début ce tour allé au papa Wemba Kufaki, toi ma kolongu, donc si vous avez fibre, bon la papa Wemba ma kolongu, Ken Piana, tu dis au qui peut te taler qui bilili, tout le monde qui Sam Kazadi, azo lobela, donc à côté ma kabafali d'installer le GTU pour nous lobin. Bon, moni Sam Kazadi, yaza garçon moko déjà ngana loba batutu ba yebiye. Bayebi Sam Kazadi baza ba garçon oyo bango ba landaka ba fi bango baza ba garçon ngana ko benga neti ba jigolo ya bana basi bango bakenda ko kabaka ba fi donc ye kutu ko beta sujet na vraiment ezala moi passe batu ba mona ngana neti na se rabaisser na ba no répondre Sam Kazadi et ça la peine bien te. Tout n'a pas pena makambo eza na ba actualité au leto sur la makambo Sam Kazadi kilo vomate. Yes me otuninga makambo ya patron Tracy ngana ko répondre ne makambo patron Tracy. Yes Sam Kazadi vraiment désolé. Chers internautes, donc il m'a Ken Piana le donc à la temps répondre Sam Kazadi. OK, Ken Piana depuis papa Wemba Kufa na ba leader nyonso o ya RDC donc pour na yo leader nini o bakoki ko remercier. Bon, Papa Wemba, premièrement, nous, Papa Wemba, ça, icône ya musique na biso ya Congo. En tout cas, Papa Wemba, depuis à Koufa, et l'autre ça, la Kanga Mawa, et ça, ba parole, oyo ba artiste et musicien, ba lobaka, jour ya liwa Papa Wemba. Parce que, Papa Wemba Koufi, le 24 zalaka, samedi, tongo nango déjà, tokota ki dimanche, artiste et musicien liboso les cas télévisés ça vient na biso ko faire l'omide grand mopa au PO ba sala na Papa Wemba ba dernier de featuring asenga ka ba artiste et musicien ba yoka na kaka tala monument munene bongo neti Papa Wemba akufi
Papa Wemba na ba grandeur oazalaki nango yo moko mona liwa Papa Wemba ndenge monde entier balobelaki Koffi Olomide sengaka solidarité zala baboma ba conflit bayokana parce que liwa ezali nzela ya mutu nyonso ba musicien bamonaki liwa neti ndoto tomonaka pe jour ya matanga kuna na palais du peuple Papa Chéri Jibin Piana leader ya munene Yeba pesaka témoignage alobi non ba musicien il faut koyoka na toboma barankine lelo nga eka musanga lelo Papa Wemba depuis akufa ba musicien ba la solidarité moko te premièrement na nous langage ya Papa Chéri na langage ya président Koffi Olomide ba senga ke ba artiste musicien toboma rankine falaki premièrement na nous Koffi Olomide na Papa Chéri bayokana bazwa makambo nyonso tu ya kala babosana pona kolakisa biso ke na bazalaki na souci ya icône neti Papa Wemba meti lelo tozomona baguerre continuer nango kaka moi je pense wana ezalaki neti ba baisse de Jida Papa Wemba na bakundie nanu te bazolakisa biso langage mususu mais après liwa Papa Wemba ba respecter ba langage ba expliquaki biso te donc liwa ya Papa Wemba ezalaki liwa moko oyo il fallait que les artistes et musiciens mususu babongola mitema balongwa peut-être na barankine bazalaki nango ba changer balakisa biso image ya sika maloba balobaka batika losala yango te donc il passe nanga vraiment ezalaka yango wana pour tomoni na manifestation oyo batie pour na Papa Wemba na Molokai na couloir Mandia Koko plutôt tomoni kaka ba leader oyo miki mutu ba obeta mais ba grand leader oyo mikolo ba obeta te neti ba Koffi Olomide ba JB Piana ba Wera Sound ba mona na te tomoni ba Prince Angola tomoni ba Tade ba Betty yo lobini pour nango bon pour nanga vraiment esalanga pasi ya makasi komona manifestation neti ya liwa Papa Wemba Bozuba Tadende bazobeta tomoni brateur par obeta lelo tomoni ba musicien moi ebele ba Fabregas en tout cas zo salanga passe eza kutu bien nenge ba image wana eza diffuser te que eza la diffuser monde entier balanda ba artiste nenge bazobeta po elinga ke eza la soni ya munene pona RDC nga pona nga bul na nga ndenge ezalaki na bulaki ndenge batie ba podium wana ekozalaki non ba leader nyonso tu bakosangana balakisi solidarité bazolela artiste ya munene neti Papa Wemba nga elinga esalanga plaisir namona Koffi Olomide Papa Chéri président Wera président Ferre président Fali président Boziana Maman Mbiliabel Maman Tiala Mwana Papa Verkis peut-être na podium moko bazobeta concert na podium moko elinga kesala plaisir moko oyo ngai na lingai na loba Papa Wemba ngo vraiment ba musicien mawa o balakisaki biso pena na matanga ezalaki mawa ya solo kosoneti bana mususu babimi lelo ozineti ibrateur tinenge Papa Wemba kufi atikalaki oyeba pena ibrateur te ozindeko na biso Fabregas nandimite na répertoire ya ba musicien o Papa Wemba yebaki très bien nandimite katikala ke ba Fabregas donc ozineti Tade pena nandimite Papa Wemba tinenge Papa Wemba kufi akoti na se ya mabele nandimite ke Papa Wemba tikala ke ba artiste neti Tade Ken Piala Papa Wemba ba Fabregas to boya Fabregas te Papa Wemba ba ki Fabregas te moni Fabregas aza artiste oyo erazo bima wana déjà ba Papa Wemba déjà basala Papa Wemba sala déjà ba événement minene ngakutelo ko esala nga pasi ba artiste musicien o basala na featuring basala kami balé ba featuring esala pena ba succès ya danger ça fait na Dosilisie Bongonanga esili Dosilisi fini Ouais, espoir de King, l'embarcador de King is back. Yo bongo nangai artiste. Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi boza ma nouvelle ya yo bongo nanga nouvelle single avec J.S. Alice Gas Steve na pointe. Donc Ken Piana journaliste sans complexe. Bola na biso awa ndi. Yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga. Tika kombo nanga
yo bon soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota ye nyongo kofuta te kota ye nyongo kota kota ye nyongo kota kota ye nyongo kota my god yo takini kuna danger bagay donc chote ya musa yesa musa na moi obini mpona filmu na filmu ya filmu na filmu ken piana danger chroniqueur sans complexe il on a se planer en wana donc voilà base la yo bongo nanga et puis eza pona bino tout quoi équipe te papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc ebinisa to aminga lo baté musala kaka no yo bongo nanga world yeah check Abso Kofiolo Mide na vena abso papa chéri bango bazalaki batu moko bondenya batie de podium folaki papa chéri azobeta awa banzembo ya koko soki oboyinga ozo comprendre na kozwa mosusu ozwi neti vena biso Kofiolo Mide banga babetande de leader wana o basala na papa Wemba featuring ozwi neti wake up wana faki album ya wake up wana tozwa lisusu te ya koyoka poto raisonner lisusu papa Wemba eza na nzembo moko te o Fabregas koyemba o ekolamusa papa Wemba o batu babimisa ba chair de poule tade ya koyemba neti nini o batu bako raisonner papa Wemba mais bazaka ba chanteur baza na bango ba chanteur to boyite mais baza ba chanteur o papa Wemba na répertoire na ye oyo aza nango na cimetière ayebi bango te peut-être héritier peut-être il ngaza moi ça va mais tout le monde peut héritier peut na beti ta tisiko yango nazo expliquer yo que non ba artiste musicien ba la solidarité maloba sukali wana baloba kaka ere bembenan bakundi te ngaku te sala nga pasi depuis papa Wemba kufi ti lelo eza na leader moko te azui a récupérer ta musicien moko papa Wemba tia na orchestre donc papa Wemba kufi bana ya viva la musique batika lineti bana etike mingi na kopesa kutu moi merci mingi pa papa chéri abengisaka bango ata na ba concert bongo ba orchestre belé o bozali bana papa Wemba ba community bana bitike na mboko oyo lelo ba kaji bazana ba jeune bako récupérer bango pe na ba wenge bako récupérer bango na ba quartier latin ndeko na biso faire pas ko récupérer bango mais faire quand même ça va ya azana échappé mais échappé kota kuna pe ava vivre kula kufa échappé ya kenda kuna ye ba benda ya va vivre kula kufa ye déjà veut beaucoup la kendaka déjà na mauvais souvenir na ye qui a décevoir ya kenda ko tokesa mususu donc ye moyen na betal solo ne zate donc na senga nde ba leader ba meka ko sunga pe bandeko o papa Wemba tiki wana bozwa ta charge ya moko botie ata na okese ko sala biso kaka bien Junior Belato yo ki ken piada da pupoli ken pela me yo le belaka batuto ka yo moko le balobele yo moko depuis makamane balito monoté lelo la messe papa Wemba na cathédrale to monioté étant que mon padi sango la famille papa Wemba la molo kai kuna to moni ken pela da manifestation ken pela mona te ezani eloko esalanga souci na kende te natali horaire ya ba musicien ba obeta na mwana na ko se retrouver na eloko te na ko se retrouver na nini voix à Fabregas et qu'on a jamais interprété nzembo ya papa Wemba et bon Wemba ma ba ko kipe ko interpréter kala voix na ite dala na ngopeti tade de Montikile ana voix ya bien ko ko interpréter papa Wemba mais wa bien part ah ken pela yo boya ba obo poani menga na ebisi yo ayemba kana danger mais kuna batu ba ya batala tade pour interpréter papa Wemba et ko sala ka impossible pour impacter zate mais batu bazale na concert tant à beta qui batu bazale plein bon ngana yebisa yo nga pena naza na souci makasi tala lelo na osala émission makolongulu to sala émission makolongulu na ba il faut to sala émission makolongulu pona olela papa Wemba bien mais tala ba musicien nyoso ba beta kuna bazo beta na ba sapatu na makolo ba sapatu wano ba wala talikolo ba podium eza be signe mabe eza be signe batu ba na esengo même sapatu ba beta ba wala tango na fête même sapatu ba wala ta na ba manifestation mariage même sapatu bazo kende beta na ba fête ya ministre même sapatu ba ke ko beta ti na matanga papa Wemba balati ba sapatu siko ngai na kende concert o na kende kuta Fabregas na place ya matanga lati na e sapatu alenga na fandi wana pe na otala non étant que révolutionnaire c'est mieux que tu na koma te na mona biloko bongo te place ya matanga eza place ya mawa ezo senga tozala makolongulu
so ba musicien comme baza ba leader d'opinion bango il faut ba l'accent sur exemple Nicolas podium bozala makolongulu to boy te ba kokoza na ba makolongulu mais yo oboy kokoma la pona yo ka ba musique ba tade ba fa gas et tout mais yo pour kokoma la partie familiale papa ba makolongulu nga nakendaki ma campagne awa naketi na ndako ya papa Wemba nakendaki mpona mona famille bayebisi nga no na minute yo famille eza na Côte d'Ivoire mais bato ya avenir ya papa Wemba bazozomela nga mpo nazoya makolongulu bazozomela nga isiko ifale nasala nini bakongolais toza na culture moko très reculé mutu soki azoya matanga makolongulu il faut remercier ye parce que eza na ebembe moko te bakenda kokunda ngo na sapato so nga nazo respecte ndenge ebembe kendaka ti na kati ya lilita mais bato bazomona ngo bazosekanga donc siko oyebisanga basere na ngai Adèle Dioro Bagou danger sere na ngai Nathalie Neymar na Texas bazolanda biso bafe na nga Jimmy Belau baluzo mbata bafe na nga Gauthier Mascotte donc eza makambo oyo esala nga déjà pasi kozomela nga déjà na avenue de la paix que non journaliste mo mbotambola makolongulu mais babosani makolongulu na nga ezali pona ko honorer papa Wemba eloko wana esala nga pasi makolongulu les coupe pour la honorer mais na partie familiale to monioté na 80 to monioté Junior Bella to propriété privée moyo qui ken pena bi la ka makolongulu biso to la ka papa Wemba makolongulu ken pena to mona qui concerne grosse molly ya balaki yo benga ka ba journaliste tout ya net ya basike baza bandumba mais to moni ka ndumba balo bini pona bon ngape na okaki sango grosse molly ya bali bato mosusu bakomante ken gosi moli abali papa 92 ans bato mosusu ken gosi moli abali papa 158 ans siko ngai nanu namoni image wana te ozo comprendre mais quand même eza ya encourager bato bofinga gosi moli même abali papa ya 180 ans même abali papa ya 188 ans même abali papa ya 192 ans mabeza wapi eza kaka libala bakesho bongo bokende poser ngo bafangstema ke gosi moli abali bokende poser ngo Hilaire Clark ke gosi moli abali bakesho bongo bokende poser ngo ba petit nanga lopara ba saper bokende poser bakesho bongo pa dadimola parce que ngai gosi moli donc nana makambo sola mingi te mais ngana yabi fe na biso rede a miss ya loba libala ezelo ya masekite il faut que tuna sango tuna sangwe pa bakulutu o babala kala po ba expliquer yo valeur a libala gosi moli kolanda bato yo bazo seka yo te papa pe eza makambo kobala pe père eza makambo po bato mususu abali papa ya 191 na bato mususu papa ya 180 combien des années esa nango ka makambo ya libala mais nga na sera gosi moli aza conseil na biso moi banzela ya kende boye zonga boye ameka kaka doser o pena sigo tu o pena kotinda kwa libala aluka soigner azwa nanu ba chuki azwa na litoi abwakisa nanu atela nanu ndako ne ya libala et ça la bien kende boye zonga boye wa banzela ni soana ite ye moko ayebi message na pesi message ana ye moko ayebi ebo apesa mtu message abon atayo non na pesi message ka ya bien na sens que à comprendre des places à côté des andes libal. Mtasa côté dans le libal, même si mon bal n'a côté l'émission, ou ailleurs qui est bandila zonga bekende bataille. Non, ezabo et moi c'est nyo surtout à balina ntaza randumba, mais ero bali olongwe na monde kindumba. Donc à respecter ndako ya libala, soki mobali yango ba batu ba tindela nga ba message, soki aza mukolo. A supporter kaka na kimukolo parce que ba jeune fille lelo ba koma okota libala. Emso papa bataza rolemba, ya komi oluka bimana ba jeune. Donc on a koyebise même papa ngo soki na ndako ekuta na kepera lemba supporter kaka parce que eza libala kolanda loenge ya ba film mususu te po ba décevoir mibalo balatisa bango alliance donc eza ka conseil na cadre normal dans la ndenga conseil on ndenga la ndenga bien c'est que na moni avant kota libala za ndumba non moi seigneur soto balite azala ika ndumba bongo azaki ndumba te azali siko normal azaki ndumba te azaki normal. Mais yo benga ba chroniquer tout, ya nes bandumba. Mais oui, baza bandumba. Bandumba ndeni. Bandumba po bazo bimana bato ebele. Bato ebele pena ya ebele. Bongo ba ebisi yo pe ana yembangu mbangwa bala mbangu poani. Po kanga ka lupangwa kanga masoloti. Po zana ti toza ebele molongo molaiti.
Vous comprenez? Donc il perd à Bali azalaki obundana banzo yebele. Siko yemoko sikoyo aye sikoyo azwi sikoyo mombina e pa bandolia siko mafuta ya elengi yemoko. Vous comprenez? Chers internautes, Binobo Boyoki, conseil au bon ça donc pas Ken Piana, petit grosse molly, Ati Kabantela Boé, donc à la fin de sa tête, à la fin de notre émission, c'est notre souci de vous servir. Bisous, bye.